Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou c'est Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et Yoka Soga Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site malonga. Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Ya bino yangoyo. Donc mususu ezate. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine. Donc site na bino yangoyo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bopona bomesana kolanda site na bino www.congo Suisse télévision et mesana émission na bino mesana koloba bino matali politique tope actualité ya République démocratique du Congo. Lelo vraiment nazalinga mon côté de kolokola bino ya edi moto na ngenge oyo boyeba tant tozaraba mikie ba toyo kakaye to mona ka lelo pe toze ko continue toujours ko mona e mbote ya Mbote mama journaliste. Boni basango. Sango nangeli mingi ya koloba meso trobi to banango sese koyo to ko sa tamsusu livre mobimba. Oui, ya edi to ebaka ya edi osaka chair. Mais lelo penza ndenge to ebaka na kazi to yoka edi ngwe biso na mbango to zo bima edi ngwe. Lelo za subongo te to ebite soki ya edi atika catch to papema ou bien zo continuer toujours. Merci mingi na mutuna yo tuningai. Na vanda ki po population emona ki kolo catch ezali dingwe. Pourtant na zo bundate bango zo banini ke edingwe ali fo catcher. Mais na fo catcher nga zo bundate bango pe moyeba bunda ezate. Donc motema ya ba catcher c'est dingwe. Sans edingwe ba koyi ko zala bente. Alors tant on a vaina na bona ça soki 3 ans yango. Nazo bunda parce que bakati ba funenga na tribunal na casier judiciaire babi edingwe faux catcher azobo makati mais ba juge oyo ba semsakli kamonanga ba ngoni ki no edingwa a raison bango siko bakende wapi jusqu'à présent tozomuna catcher sema soute catcher lali na longoli pe mwana ngama kidi bana tindi na poto na bi yoke na poto que nous avons apporté tout un déni catch et qu'on avance à la carte RDC catch une carte Afrique et zo bunda mal souté mais si qu'on a eu décision nazana bana nanga ba vendre le kola ba achat ba zo bunda te ba ngwa tangi motemba bikate honorable H tous la grati mukolo oyo ya kozonga na circulation ndebi se peut tomate de kola ring parce que sans edingwe catch that. Oui, il a dit ya solo penza otombola catch ya Congo na monde entier pe na bamboke belé. Est-ce que pena na gouvernement so congolais ata moi trophée to pe moi nini pour ba reconnaître yo que edingwe penda yenda tombola catch na République so zwango na bakonzi na biso. Na reketa kamingi mama na lelaka. Oyibindingi ngandwa lelaka. Maya muse mwana kate ndenge ngai pena lelaka ata Gillette na longola suki na mona yango te ata mokonzi moka yamba ngai na mona yango te na mona kaka tana yaki maladi
namonaki kelke bafanatique na nga baya kosalisa ngai lokola Raphaël Kibuka abomi journée ne mpo ya kosalisa ngai président Frank Diongo abomi journée ne mobimba mpo na ya kosalisa ngai bamoniki nazotamba na makolo Kimbembe Musungu asombeli nga Mercedes apesi ngai esalanga esengo mingi nandimaki yango te naye kovanda lisusu naye komona ancien ministre sport na biso Denis Kambai ayi kosombelanga jeep me balobaki eloko boye jeep wana basombaki eleki ya gouvernement te wana bakati oyo bobundaka na stade te basombelaka ndenge obimisaka ndumuchoko wana asombelinga jeep alobi eloko oyo esali so plaisir navandi ndenge wana kaka nayebi te bazozela ntango ye edingwa kokufa bazwi avenio batiango nkombo edingwe non nalingi wana te ntango Franco akufi namu te bapesi ye nkombo ya aveni te me ntango Franco aye kokufa balobi nini aveni Luambo Makiadi nakosepela na yango te mpe bakonzi na biso ntango nakufi namu te bapesi nga te eloko moko te ke edingwe kama tovanda nango yango oyo soki nakufi bralima komi koya na masanga inibra komi koya na masanga to fete igota nzambe bakufi basalelaki monima te ntango akufi baye kosalela monima non nga nakondima yango so nakufi botika nga nakende nga mbala moko to nazala na vie bralima akoloba lelo nini ke edingwe etala kota topesi oyo yango oyo bandaki kodebrie obokola mwasi na bana mimi kona kufa nde bakoyelanga bakado wana sina kufi nayebi bino lisusu te bameka korefreshir na likambo wana baraisonne bie bakomona ke wi edingo a raison oui matondi mingi balandi ya Congo Suisse bolandi edi ndenge alobi aboyi na ye lelo soki akufi baloba aveni songolo ekomi aveni edingwe bayeli mama lopango mama aza lopango alingi bareconnaître de son vivant boy aboyi lelo soki akufi epuis nsima makambo ya ebelebele ya edi tobetana lisolo ya Karine Mokonzi mikolo elekaki tokaki mwa nungunungu yo na ye boye na boye kasi tomoni bino mokomi ya bon terme babi Karine Mokonzi ayaki epai na yo lelo Karine Mokonzi azalaki na makambo na RTGA kasi azongi en force na sponsor Bralima okoloba nini mosani bosali pena na Karine non Karine Mokonzi ayebosala propagande na ye comme ngai edingwe nayebosala propagande na ngai lelo Karine Mokonzi akolinga te nga na tombe comme ngai edingwe nakolinga te Karine Mokonzi atombe mingi bakolobaki Karine Mokonzi aza monoko afingaka moto te asalaki eloko moko te eyali ndenge ya métier na ye aza koyekola il faut nasala bopo komona ngai eleka bajournaliste na lokumu yo mpe soki luka yo mpe bulu osala ndenge Karine Mokonzi azongi na RTGA esali nge sengo makasi kutu koleka journée nga na botamaki ya solo ya edi oh ya solo on est suspect non Karine Mokonzi ndenge azongi na RTGA esali nga esengo koleka journée nga na botamaki ya edi tobetana masolo selon ba rumeur ya bato ne balobaka ya edi aza cause ya destruction ya baeglise de réveil na bapropos oyo olobaka ke ebele bapaster na biso oyo basambela bosolo te mingi bayaka koluka yo tala lelo oyo l'église na biso ezali kokwea bato bazali bapaster na biso minene bazali kokufa ndenge papa olangi akufaki eleki bakundi ye 2 jours alemama olangi mpe alandi okoloba nini ya likanisi wana mpona likanisi parce que nzambe ye moko alobaki akofrappe dur na makambo oyo ya baeglise parce que bato bazopie baeglise eza bapaster bazozwa kisi bazotya na se bazozwa bible bazotya likolo mingai edingwe nasanga kisi na ngai visa moto ayeba nini ke edingwe c'était féticheur na bombaka na ngai likambo moko te ebino bapaster bozokosa mpona nini seke bapaster mingi bayaka mpa na yo oui ah
ya ido affirmer na makasi. Alors yango wana nzamba za ko pinir pays na biso po mabe eleki mingi to misosola to yeba bokoko tango akala to yebaki bokoko te to yebaki bokoko na biso te ba manzambe te moyibelaki mine kata mboka te mpe moyibelaki te mais tango beglise ekomi ebele moyibe makasi na kata mboka na biso nyonso e makasi po nzambe aza na colère ya RDC okoyi koloba te to moni pas rien ne marche total na makambo etali politique makambo etali musique eko marché te parce que nzambe ayali contre pays oyo RDC apesa biso bomengo ebele mais moi etolia yango eza te mpo mabe tozosala eleki mingi bapaster bazotrompe biso fort yango nzambe akomofuta bango moko na baliwa briske naloba eloko moko te mposo nalobi o edingwa bilika moko te ngai nafandi kaka les vraies églises eza motema edingwe oui yaidi ndenge toyebi lelo oza un grand catcher ndenge balobaka moto na ngenge moto na kisi lelo so moto asali opena likambo ya mabe est-ce okoki mpenza kolimbisa ye nalimbisaka bato ebele oyoki ndenge toyebi ke soki osali nga mabe nga mpe nasali yo mabe epa satan ya lipeshe po nzambe satan mpe alobi limbisa moninga na yo na mabe asalaki yo pourkui nga na oyokela ye te nzambe alobi mpe so moninga asali yo mabe limbisa ye napesa exemple moko na bato bamelaka masanga na bato basambelaka bato bakendeka église na bato bakendeka église nani nayebi nzambe koleka natuni mama olimbisanga parce que mituni yali ya yo bato bakendeka église omoni siki bosalaka au contraire po lelo okabata lelo paster beta ye mbata paster akokangela okanda aboyebi kopasolaki chemise na ngai nango biso lisusu te me momeli masanga soki obeti ye mbato pasoli chemise na ye après 2 minutes obengi di tokofana tomela biere na biso toke tobosala makambo oyo eleki wana donc omoni bien ke donc wana batakwiti abi tokoso tomela masanga biso tobosana oyo elekanaka mais pasera okangela okanda ta mosusu ya 10 ans bosolaka te mpo opasola chemise na ye alors nani sikoyo nzambe akoyokela na kati wana nzambe azoyokela bato bamelaka masanga mpo ye moko nzambe atindi yango bien ke mela langwa kweya na mabele suba na bilamba na yali pour yo ya solo ye dio bi moto loso asali o maboko limbisa mikolekaki yo na paster Kabundu alesa bobendanaki est-ce que ba relation na ezali malamu ngana paster Kabundu alesa yebinga bien nga pene yebi bien mais tokokota na source te tokendeka bomoni kaka mai yango ezotambola mais na source moto moko akomasa te tosuka wana solo wana pourquoi nakobomba totia télévision basala nzambe bavanda nga mpe navanda bongo toloba bavérité poso na biso sikoyo banini ke edingo aza moto mabe nalingi tosala débat bango bavandi nga na vandi tosala débat tolika émission moko tosala nga na bango aloba basekret na nga mpe naloba basekret na bango basekret bele ya basali na nzambe oyo baza koteya biso butu moi papa mama mabale eza kosalama na Kinshasa te parce que lokuta eleki mingi kokoluka libala na église yo moko bongisi avenir na yo tozokende mpa nzambe akona bonso bashege bavolere bakomi mingi wapi ezobima na église mwana wana aza na ndoki benga na ye kasi yango wana balobi ke ministère ya combat spirituel ya mama olangi aboma mabale ebele apanza mabota ebele likolo ya baprophétie na bango o état d'âme na oyebi te okolalisi na ndako ni yango tozomona bashege ebele bamabale nayebi te parce que mama olangi nana abomelanga libala te tata olangi mpe nana abomelanga libala te koma posimianga na kota makambo na bango wana livi na bango to continue oui ya edi vraiment
balandi ya Congo Suisse Télévision tozali bongo na Edi moto na ngenge to komo poussa na moke na suka ya Edi ese mikolo ebele tozomonoka na Congo na msuba pays d'Afrique ozokende kasi mikili ya poto okenda susu te toyebi te soki mondela bengana yo to pe nini miracle nasalaki na poto elekaki makasi bai mondela kokata bengana mondela tali boye ti bake ogarde nga na hôpital Saint-Louis nasalaki une semaine bayeba ya sobi naza na motu oyo nazali motu te bata babino jamais moto akovanda parce que moto asala opération docteur asalaka opération bazwi basizo bambeli bazosala opération me ngai nazosala opération kaka na maboko pamba docteur alobi po aza moto akovanda na mboka na biso tale bazwi passeport nanga bati rouge longola ye na mboka ndenge oza na konyata so makolo na mikili ya poto te nakoyi mpe okende parce que esali mikolo ebele 18 ans nake nafandi na ngai problème eza te tuna mituna ya Edi oyesa biso catch eza passion na yo obandako na mbula nini nabandi catch na année 72 jusqu'à présent wana ozalaki na mbula nini nayebi te sa calcule yo moko nasali mbula boni jusqu'à présent 2018 nazaka nakata catch vi na yo yango wana okokufaka kache mais profession na ngai yango wana eloko ndenge papa alobaka nini ke nasaka na bralima okozela ozwa pension yo soko obali olobaki après 2 ans nakoboma libala na ngai okozela ti mokolo nzambe akoyebisa oke mpo na yo ekoki esili kufa kufi okufi esili moto akodirige ngaza te ya Edi obunda mpe mingi okokosala jibile te komona mpe baleki na yo ndenge otangi otangi bahonorable katakata olobi bien edingwe obunda mingi yo na baleki na yo nani alia koleka yo na baleki na yo nani alia koleka sauf je pension ya kolia nanu te ya Edi obundi mpe mingi baninga na bakachere tomonaka ya lumusu lelo mpe andimi kozwa bongo oyo ezali politike apostile mokoni te mpe edingo toyoka ta mpo oza mpena na bato balingako mingi ya Edi lelo soki atie libaya boye bavote na mwamba nayebi te oningisa mwamba ya Edi oza mpena likanisi ona te un jour okoma député olobela bakachere na parlement nakoki kozala politicien te parce que bachef bapoliticien soki bamoni ke mwa edingo aza na mwasa kitoko bakokanga batianga na boloko mpo bongo tikala koluka mwasi atanga makambo ndeti batie bongo mwana mboka Frank Diongo mpo Frank Diongo mpe tomona entourage na ye kaka bakachere toyebi te azalaka président bakachere ou bien azalaka ancien kachere non Frank Diongo aza kachere te jusqu'aujourd'hui Frank Diongo ali président ya bakachere donc président baedingo aza président na nga aza président na nga soki alobi a ekotikala a soki alobi b ekotikala b ali président na ngai nakoki kowangana yango te Frank Diongo c'est mon président oui ondimi lelo Frank Diongo azali président na ya solo penda mwana mboka Frank Diongo azali konyoka makuna na makala yo ndimi président na ye na makambo ya Edi ozosala ozobikisa bato butu mo mpona nini te osala ta mwa mystique moko moloko moko tolali tolamuki boye lelo babi Frank Diongo abimi ekoki kosalema comme ekoki mpe kosalema te Jésus amonaki mpasi mpona biso tozwa bomengo tika ye bamona mpasi mpo yango nde ekobikisa biso bato totikali na vi oko lelo so ememi na kufa Jésus mpe asalaki mabe mingi bakangaki banyokolaki babetaki ye ememaki mpe na kufa elini kozanga Frank Diongo mpe ememi na kufa ya solo balandi ya Congo Suisse Télévision tokomi bongo na suka ya émission na biso toyambaki mwana mboka edingwe moto na ngenge ya Edi maloba na yo nini na badiaspora bazali kolanda yo libanda ya mboka to mpe poso pembe oyo bazali kolanda yo oyo baboyi yo tia makolo na poto oloba bango nini kozonga so kosasu baspectacle osalaki 18 ans passé soki nazongi poto kutu banimero nazwi yesu makasi
beaucoup sepelanga sous ma casse parce que fondateur du style congolais c'est Dingwe. Mingi baloba et Dingwe ebikachite. Oye dinga bundaka na kisi. Et Dingwe bundaka na kisi mais c'est normal. Et Dingwe bandi catch en 72. Na 82 na yeko ma champion du Congo. Jusqu'aujourd'hui, nous avons un titre de Nangaï. Ok, quand on a décidé que si on a le championnat, parce que le titre n'est pas Nangaï, le côté, gouvernement, pour raisonner les biso, le gouverneur André Kimbuta. Ministre de la culture, ministre de sport, Papi Nyango, bon raisonner, ya dit ya bundi mingi, kasi to ebite so bozo zelaka après kufa nae, boya ko sala obino bomesa ko sala. Na bo moyibo ya dit azana besoin ya biloko na bino boko ko pesa e, po sunga libota nezate ke lelo soki akei kaka nde boye ebele, boye oti boye ko ni na titre possible na mo bo uti ko sala nani Papa Wemba, bo sali kuna Rochero. Un peu yé. Basali bina Franco. Na Franco. O avenue Taboulay. O avenue Luambo Makiadi. Au terrain Kester. Terrain Kester. Bongo. Et dingo il analyse si barosa elangai. Barosa eloko moko parce que la martyr ba lukata mo sale mo batie sale. O ya ko tiangonda ko landa ngai. Yes. Na contenté parce que il faut na mona bomengo aussi ko dengi na vie. Na envie. Ba ministre na biso ba yaka ba bika makamba bali ba biso te bo bali go marché ndenge nini bali go marché te bo biso tikindo kinakati bali go marché te ata ibenga meki bo simba te iko simba te parce que kindo kine biso le ki makasi po ministre na bika ka bali ayibi ne biso te bo to marché ndenge nini ya onto longwaka kuna babaka oyo edinda seli bakisi potopola bezela yo ojumbongo oyebika ba joueur edingo zali wana oyebi ete babe edingo aleki ba kilo aleki banini minga liko pusa na vers bango te na pusa na ngana li joueur te ba joueur musuba na poto pour ni bakene ko luka bango na poto bongo biso bato yali awa balingo kobenga biso te pona ni yango nde Denis Kamba yaki pa na po sana ki pa na e oh Denis Kamba ayebaki valeur na biso yango na moni Denis Kamba ya sala ki affaire yango Denis Kamba ina comprendre yo Denis Kamba ya zoki coupe chan wana po apusana ki pa edi oui ya solo pena président ibenge pusana toko tche maboko tande to poli awa ye toko joite même coupe de zokende o toko zwango te bisika na koloba bozi ba yoka yo ba olanda yo edi ba luka yo koloba na bo etekitsa motema ye edi ba luka onano na sima nde to gagner so ko loba boye na moni passe na mboko yo ata 1 franc na suite na ke poto na djum médaille na poto ceinture na ye nango awa ata mokonzi moko ta yambi ngai to yambi dingwe na biro na biso ata gouverneur ayambi ngai te lipasi mingi tika na vendre ya solo penza tokomi na suka ya edi mwa bambote na bao bazali kosoutenir yo na mikila poto to pe na kinshasa na pesi tout d'abord mboto mingi pa mwana na ngai Makidiba na pesi Kangala machine de guerre na pesi Litanda Jaguar na pesi Midjo Minyengi Ida Okapi Mama Fafa Fabrice Fafa Makaya Fabrice ya Brazzaville na wana penza soko touché dingwe et na selisi na bato na pesi mbote mingi na ba diaspora o basalisa ngai tant na lagi na passe jusqu'à présent basalisa yoka et dingwe boni kuna sango te les cas plaster joata 1 franc oyiba ko boko la bana merci na onyo subozo tindela ngai na ndimi bino merci mais na kosenga kokar masakuba qui c'est ça 20 bobenga sur na poto na ya ko sala dernier combat na poto po
natikela mwana nga pouvoir nyonso Edio pesa ba coordonnées na wana ba onyoso. oyo alingi obenga nga aza na problème na ngai 081 Plus 243. plus naloba na bandela plus 243 81 920 36 50 plus 243 81 920 36 50 wana soko bengi kozwinga ye moko sion oyo akozonga ya kotuna mituna mosusu po tosolola malamu. Matondi mingi mwana. Merci maman na oyo sengani na okumisa bino po bomitana bino boya olukanga bozwa ba information mais eloko naza kotelemela moko bapaster botika kokosa bana mboka fimbu ya nzambe bando elobaki Zakari fimbu na ngai ekosala faire fimbu ya nzambe bani kosala makambo po lokuteleki mingi na kata mboka na biso toyeba bosambela ndenge moko ya bosolo po mboka ebonga lokute komi mingi mabepe komi mingi na kata mboka tokoyeba yango nsima bini bozo okende medingo baza kotikala edingo mutu mabe me nzambe aza kotika ye mpo ngai naza kolanda oyo nzambe azoloba na ngai soki alobi ke loba boye ngai na juni alobi bini bozomona lokola nini ngai nazoloba mabe me eza mabe te nazoba mpenza likambo ya solo mboka na biso ekobonga te mpo mabe eleki mingi na mokili. Merci. Oui, merci beaucoup Balandia Congo Suisse Télévision ya solo penza to komina suka to yambela kibino mwana mboka edingo ya edi moto na ngenge to yeba depuis to zaki ba mike to bande ko banga lelo yo na za pembe na epe na sale émission na esengo makasi. Merci na wazaki bongo na sima caméra mon cordon junior moyowabo matondi mingi na double boss maître John motema ya mama Misha merci na Ulete Jokwa merveille tingi pe Margot Langu ngala bino to monani na mikolo ezali koya Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.